Kalinga. Oh, Yuri Kalinga. En France, ça congolais, abunda kapia bitumbo bino bunda wana. Babiso ke yo nebo bunda. Yuri Kalinga na tala rebe na TV à l'effort d'origine rankiné champion Yuri liko fengombe mucha funa pese ba mote belé ya za borsenga na muta MMA. Suke fulu ke na ba to ba MMA ba nini maître de déchon na Paris. Te ya za borsenga ngana bi MMA qui partait champion. Yo te shidoka comment muta MMA. Il va koza boxer à côté tout le monde va tailler ba bunda ba catcher. Maboke ça bunda ça la logique. Ce qu'on va bi marketer ça comment mo va te combat les ring. Poni mutu parce que c'est bon manger c'est bon la besoin chez tu veux marketer champion pour là vous qu'on a Yuri question ma casse est-ce que bela yo linga belo na ndiko bena congolais ndemo kana polo la tia patique la habité bon ça problème t'es Dani Bugatti na Brésil avec Marambo c'est que ça va là ouais ce que mambalar to bunda vous mambalar là il faut bunda mais sauf moi qui le lobe bon oui ça mi qui baka boy on massif moi qui faut y aller dans la tête champion. Oh, je pète la américaine et puis il faut que tant va bon pour so l'homme soit là on dit marana sentiment pour un sous-sopé il y aura un betio et ça l'opé qui champion il faut l'opé qui y aura bunda na boule mais moi na concentration au moment où on va nous mettre dans bunda vraiment. Oh mais ça facile oh bah. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ce présentateur de l'émission, ça sentit un beau garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam. Allez, Joaye, Kangaye, Finaye, Ngurutaye, Joaye. O kata satana massa samba kata bao. Bonjour, bonsoir chers internautes, nous sommes aujourd'hui chance souci à votre humble simple artiste béni ou pipo ni amuna guerra. Babiso bomoninga déjà vous arrêtez ya recipler na ku malgré confinement on travaille, malgré confinement nous on travaille. Babi na site na bino ya sika. Oyo pesa rabino bilengi tout le temps na kin Elengi TV na mission na bino oyo to yambela bino batu nyonso ba sportif to yambela bino ba musicien to yambela bino ba pasteur et lelo oyo to na esengo ya yambela bino champion moko na kati mboka na biso na kata chobu ba kangi lelo na MMA donc ya kolobezalité champion boule to jota na biso vraiment ya kosola na ye et pour comprendre qui est et pour comprendre nini o asala kapeni de azana na kati na mboka na biso Afrique du Sud na pesi Patrick Mwemba ba mbote bisika zali ba lobi Congolais makambu to soutenir ba polo oyo yangone makambu quoi les avons RDC Zaïre déjà kenda président déjà kufa tout ça on a pesi masala ngai Baudry Paris na pesi Wambota trop et puis sans oublier Charlène Mukwavi na pesi Wambota trop nouveau riche mon ami Ordi Poutou babi mwana mukele mambongo na ye na pesi Wambota trop et puis Fanny c'est les ongles mobile tout ça invité na biso awa na chaîne na biso Kin Elengi TV to s'abonner massivement la chaîne Abisso et vous a décidé quoi nulle part ailleurs votre humble artiste béni ou méchant mon pipo ni amuna guerra na linga bino linga ngapa natina bonjour champion Boule yeah bonjour artiste béni room artiste patron bien habillé champion merci beaucoup na landara yote ouais on bon champion il y a tous amis na champion avant to bandana na champion yemoro a se présenter non avant biso to loba champion se présenter et puis to développer champion le loto sur la ramambali kofi les to sur la ramambali kofi mamo Italie makino nzoto champion au gros se présenter ba tu peux pas attendre bon ba payo et ça paie moi bien ouais bonjour partout batuba na mboka nyonso moi c'est maître Boule champion Boule Chinarambo Elbedia moto baga moto bitumba yo donc na Boule na sportif comme on a Boule na congolais donc na sala MMA na champion donc na bi gagné dans le babo Yolande Mabika Sonia Kabunda di Marambo Yannick Mboma Djogo international di Marambo donc moi c'est maître Boule na congolais na champion mais na mitu na Afrique du Sud ça MMA na nga carrière kaka. Merci beaucoup na téléspectateurs so bozo ata Rolanda biso boyoki champion Boule yeyo alobi bien azali déjà champion na kati ya Afrique du Sud ya koloba mbanga pasi tozo continuer kaka mukie na ko développer émission na biso na champion Boule to yeba ye kitoko champion première question na biso azali to yeba parce que ban Afrique du Sud oza champion obunda MMA to yebi to yeba sentiment pose un nom le champion parce que tout le monde a musicien pas comme un musicien a souffrir sentiment nini et puis ça biso pe avantage ni ozora na musalango
au salaire champion pour le bien champion parce que talaka na Afrique c'est les amboka mo biso to ebiango so lukite au liatea au foot palette faut luka to kena ba misala mais yo yemboka o pour faire no ça no sport c'est que ça a un avantage et puis sentiment ni et ça qui au salaire. Oui. Bon, on a le bao persi kasonga et marambo na Paris Morikoza bo et marambo. Donc sentiment alors donc un sportif depuis Congo, un sportif depuis qui n'a la judoka simple judoka. Et on a mboga o na yiga na bulga qui faut continuer sport mais na ninga mboga o ba conditionner ba vivre vraiment dans sport. C'est ba judo na ils a ba loisir. Et vraiment ba loisir donc. Na kutana na pesi imbattable maître Gunther. Papa na bébé Givenchy, na pesi ba mbote belé donc. Yepena la munanga depuis qui ton travailler ba judo quoi. Et na kutane awa ebisangai boule judo bena azana loisir so beno limbena yo sa sport mo be mo ke kotara comme on aimé na tuni aimé mes amis au mona kaka alors ça peut ba imaginer un téléphone ne expliquant que sauter face banini donc ba consigne ba discipline ga belé yo pe obunda type à memanga pe na mo yokola na mo yokola type na mo obunda pe donc le pe singa pe boule mais par rapport au lobby qui est sentiment ça que est au travail au bête va donner sentiment moi soit c'est un avantage nini aujourd'hui na kati ya musalango depuis bandi yango déjà bon ba avantage neti 3 fois par an belge Eva Bello Sonia Kabundi moi ça monele avantage est belé avantage est bien que on KKP poison casséré kana Jobura donc après ça ba et donc après ça ba relation neti ceux qui n'ont respecté net na Jobura pas bateau bani par rapport au sport à part ça ba relation belé ba minele ba bingai ba te belé ba bingai donc ça bien par rapport bien que makambo vous comprenez donc ils appellent que et personne ai maman belé nani bien par rapport bien c'est mondiali bi flash avec makambo mettre quoi métis noir donc base bibende na matonge wana Maître Far West Fortnite Marambo, Pepe la race, moi ça peut me donc il peut s'en bien Makambo. Merci beaucoup, toujours continuer toujours. On a champion pour les maîtres, on a bien un coffre électrique. Tout s'abonner massivement à la chaîne Abiso Kini Lengi TV. Babitala la chaîne Tilo, tout ça à la confinement. Minil pareil, on a passé mon président Yanni Wenge, mon cordon Mambo Tatou, on a parlé, c'est Kazali. Et puis, je suis anniversaire à toi, mon ami Kari Congolo, on a Paris, Babi, tout ça, Isaki Lobby, tout fait qui en lobby, malgré le confinement, les lobbies toujours continuer toujours. Champion. Toronto eba olina biso bien ozaki mingi bazaki zaki na judoka oui na frère ici le kuta na maître Guta na pesi maître Guta ba mote bisika zali les orienta ki yo ba difficulté ni okuta ki po ezaka lwa de singabwe na osala ki je laisse ba singa mona ko mise un peu que ça ma difficulté c'est bon difficulté ni okuta ki tango bandi pour sport on osala ngote na final ba difficulté ni okuta et puis tango yaki comme champion ba mote est-ce que vous avez tempé que bundi pe tu musuba beti opposa di manke ozima kuba. Eh, Marambo Zafo, artiste et patron Benirum. Oui, maître Hervé Zamba et Marambo. Judo Club Kingakati, maître Pakoya. Na kuta ba difficulté belé. Premier combat na bunda pena na ba benga ngo bateme na bunda ba betanga. Ba betanga pa masa mo bia sud-africain. Né patika au bunda. Na kuta bena Marambo ba betio donc. Ba masa kutu donc ba oseka kutu avant kuna bana Marambo. Avant kuna bana Marambo na pesi base matonge. Équipe nationale de Jobo Bambote Belé avant na bana Marambo ba masse belé bando seka ngai. Okuti Congo ba damara bien te sport okufa. Maître moi okufa na Captain Debord. Okufa ba nini sport do damara bien te. Maître rasé gouzele peto okufa on a vient na mo rasé. Luka mbongo ba ni telema sala soki nini dans bona boy donc. Nga tellement pena linga sport donc na tsa esprit hein. Donc première fois pour la ngai donc il baptisa ngai elle aura baptême quoi na fanda bena na concentra bango ala bi bateau faut que na bon N3 faut que na bango bon ne peut ça bena que boule donc sur un côté faut na beta mutu donc na à l'aise mais le but est que so gagner trop ndé yo mutu bon na beta bat non sport ça bena que défaite et victoire elle donc on va venir na moral na ba que un jeu na repos là vous comprenez oh baba ndeni donc conséquence c'est corriger que na mara mon boy donc okuta libakumo na vie et vous permettre de te luka ozo lukana et sinon que perdre de comprendre que il faut changer nzela et alors bon on va changer nzela et puis ça marambo donc par rapport à moi là quoi. Ouais, merci beaucoup à cher internet sur vous amené à Nabiso toujours une émission na bino toujours ko barara tisiko na champion champion au Nabiso malamu
secret na yo parce que ngapi naza na bato misusu tozalaka na bango tosolaka mpe entre biso mpona makambo na yo mpe biso mpe mais bula yango neni eza mpe na bamaître mosusu baya mpe awa okuta bango na mboka yo ye mpe okuti bango mais bazalaka mpe makasi bando abunda mais baperde mais mosusu otuna bango mais yo neni bula bunda yo bunda tabi te jeune wana ye akomi yango mibele kobunda baememe wana fokoma so oza pede te bon biso toyebi toza na choix te toza na émission tolingi vérité so oza pede te esimba te ngabisa va jour na champion boule na tuni bakestion wana champion secret na eza nini po eza mpe hésité champion oyeno kaka bokomobunda mpe na cage na minele toyebi ke tozwa temps bato bakozwa temps ya kolanda baimage na yo awa makambo osalaka secret no eza nini bon Maître Sacré Goga Spiritas na Paris, Maître de Dichum na Paris. Bah, Marambo, dans le secret, ça va, tout d'abord, ils ont nous sacrifice. Ils ont il faut nous. Comme il peut ça, il faut les gagner le gamin, l'autre, na vie, ta balle, quoi, ma musique, et ta yobu yomo bendo zabou. Donc, pour travailler dans site, qui n'est l'engibani, donc il faut les gagner au boulot. Vous comprenez? Pour faire un qui qui n'est l'engi TV, donc ils ont regardé comme il peut ça. Maman souvent le maman qui peut des bani, maman, tu vois les amants qui est moto, à moni qui est né à Kumbe la vie. Vous comprenez? Moi, tout d'abord, on a bangé en Zambie. Qui vient caler ma papa dans salé mais Marambo vous comprenez garçon HM l'appareil Marambo qui est boule n'aba priara je suis un Marambo de King Mukoko Patrick Milenge Gomena Gombe mais Marambo qui mettre boule n'aba bon mutanzambe vous comprenez zara qui na milinga la sport na ngai on te pesa na pena qui makambo il faut et ça la ngabonye ngala linga rango vous comprenez donc la charge on les a non qui cité ça non de logoté na pesi maître Tchenche patron maître Tchenche toi du monde maître Volcan monter pela na pesi maître Seleli kala moto na pesi batu tout bambote Maître Romaric Nakauka Boika, Maître Mais, Maître Lems, Maître Kenzo Monima, Maître Sefa Monima, Maître Faché Gou na Belgique, Maître C de la loi, nous Jacques de Bruxelles, na Pessi Bamba Mbote. Donc, ils ont qui c'était. Merci beaucoup. Vous avez continué à biso kaka. Vous avez champion dans le Babi pour na kozwali kabo ya malamu na mokili. Faut ko bosser. Il doit se passer na mokili. So bosser te, il y a pas de bénéfice sans sacrifice. Pour la champion lelo à se sacrifier trop lelo a commis champion o azali. Champion naza mutu na mo tu na yo aux sportifs. Lelo yo na ba ene na yo otalaka. Na musala oyo salaka. Ils ont congolais, ils ont étrangers, américains. Otala mingi nani to nani asepesa koza pe so vanobi oza mutu oza so vanobi te ye man alandaka ye to ye ndenga bundaka nazaka moi idole na ye. T'es bon par rapport idole c'est trop dire garçon HN apparaît Marambo idole c'est trop dire kalani na banda ko yokola na banda ko linga osama mleti moi maître Gunther imbattable papa na Givenchy na PC bambote et mon son Nathalie Boy champion d'achat Batalibanda desi non ba mon son Nathalie Boy champion d'achat et mon rota be champion Nice Kanyemba donc champion Nice ba makofi obeta migolo champion Chilou migolo pe na ota bango mais donc ba idole na vraiment ba congolais te na visa bina donc na ba state wana ba Amérique ba to bina ba danger de bala kuna vous comprenez ba idole na pena net nga na profiter ba idole na ba kuna parce que na en rasika bana ko tala ba to Afrique du Sud mais un ateli ba Chine ba Japon na ba ziwana na ba Amérique donc mo bina ki do ba to bana ba idole na ngande donc idole na ngai ba to wana bazali banda bazana Afrique te ba libanda ba ba congolais te mais ba congolais tout ba sala boulot bien après c'est bango tout ba mbote ba champion ba tout dans ba sala boulot bien. Oh let's lelo oyo mutu mo wabimi abiki ya tambongo ne anje alukiro sportif moko ya munene oyo yo moko de selo yo avana tanga kombo po bazebele eza ba congolais bazebele abiki ya tambongo ne abiki te natsa paquet manger boule luka mutu moko bo bunda naye ozaye obeta ezaye obeta yo luka ka mutu moko bunda naye otambongo manger eza nani selon yo moko pona manani kete lokwa ba esika ba tsambo ngaje poto bunda mutu boy na poni mutu maître Sampa Kero Kongo na PC bambote papa na bébé Marina apesi général Bobo bambote belé kilo funa donc nesti ngala luka mutu c'est trop dire nesti mutu na luka pe mutu mo alemba na beti na luka pe mutu mo alemba na dans la beti boso so desi babi to pona biso moment to ilio to biti to yuri to bi makete maître boule ba bunda bana ye na Yuri Kalema. Comment les ranani? Yuri nani? Yuri Kalenga. Abosani Yuri Kalenga. Yuri Kalenga. Oh, Yuri Kalenga. En France, ça congolais. Abunda rapi abitumbo bino bunda wana. Babiso ke yo nebo bunda.
Yuri Galenga natala rebe na TV l'élève fort d'origine rankine champion Yuri liko fengombe muchafu na pese ba mote belé ya za boxer ngana muta MMA suke fulu gena ba ta ba MMA ba nini maître de dishungu na Paris te ya za boxer ngana bi MMA qui fait champion yo te jidoka comment muta MMA yeba ko za boxer ko tipe to mona ba tayiso ba bunna ba catcher Maman que ça ça non logique ce qu'on va bien marketer ça comment moi va dire combat de ring c'est mon la besoin tu veux marketer champion pour là vous me qu'on a yori question ma casse est-ce que bela yo linga belo na ndiko bena congolais ndemo kana polo la tia parti te pour mais ça normal ça compétition to bunda biso na biso ça lorota champion edingo bunda kana Jacqueline to wa congolais et ça mon bongo tant to bima mambo ça qui to timbongo anje tout le monde a besoin de que champion bunda makasi na invité c'est champion buluso bangano yuri on est que il y a parmi les champions il y a toujours un champion tout ça champion boule mais moi le roi champion à cause yuri boule à cause na mai parce que question comme kilo champion t'es à cause mai été président Gejo Islander depuis Kimba Nini maître Yolande Mabik international maître JD na Rosie donc on a cause mai été on a cause mai ndeni donc question là dans les moi moni hermo biso ba congolais biso ba africain to se comprendre parce que marambo e benda marme belé marambo benda marme belé na koloba loko mo be muta okina ba marque mo na marambo na ba africain jalo biso lobi teke maintenant ko tokena quelque chose amula ina to keteke nani obeta muninga to ya beto to bika to ponier bo bunda nai ile sabiso ka boite ko bunda c'est ça c'est que zo bangano baga pour lelo patron lo poisson casseré ka ba otala biso ba te bele ba otala biso mo avec ba moni mission na biso ba bisa ba to ko paquet bula ke bunda na wina yuri wana na habité bon ça problème te Dani Bugatti na Brésil et marambo c'est que so batela ouais ce que mamala to bunda vous mamala là il faut bunda mais sauf moi que le lobe bon oui ça mi que baga boy on a massif moi que faut y gagner la matata champion oh aso peta ba américain et puis il faut que tamo batembo biso blo monsieur zalaka ondi mara sentiment pour un sous pe yura nga betio et ça lope que champion et fouli op que yura bunda na boule mais moi concentration au moment on va nous bien être na bunda vraiment oh mais ça facile na bunda bena facile mais na souhaité te kenga na bunda na et ça la goûte lenke ba tanga na mutu mo bu net na ba non ba neti côté ni neti japonais mo américain mo za neti bungu neti yuri andi rona congolais na ko banga été o comprendre ko banga été et puis ko banga ngate mais sauf du baga boy ya ko se pe kao ah mais bi makala ngo bongo ça ba image wana ko mona ngo bi makala ngo yango tout donc ça ko mambuku to lo bata donc bi makala ngo donc bi makala facile ouais ndeko langa bozola na biso boyo ki champion poule alors bien so batse na yuri tu baza bango na sportif donc bi makala ngo champion poule toujours continuer kaka premier bitumba na yo obi ezaka babeta ka pa sud-africain tango bunde bani même na mboka oyo et première fois tango bundi siko tango zwaki o gagner première victoire na yo ko gagner au bundi bitumba mo boyo sala ko bunda ngote o gagner sala ko ndengeni donc ça là vraiment bien mamalo ba o champion Diego Bando Motonzambe champion Diego Bando champion Axel the best champion donc ça là vraiment bien la bundi na gagner donc la santé pena que ça là vraiment bien non on va mener l'engimo qui espère mon oyo kola lo mon azu diplôme atanga que je diplôme donc ça là vraiment bien makasi ça là vraiment bien. Merci beaucoup. Tozo continuer kaka bisona bino na pesima sana ngai gloire bengo ba mota trop na Turquie website ngai na lamba na yamba champion boule tout ça toujours na champion boule champion to komi ko chiter moi mukie na émission na biso na lenga na tout moi que se poser be mutu websanga musicien yo linga ka poser be mutu yo ka pe musique musicien yo sepela na bango wa beta musique congolais. Laissez-moi tout d'abord Irité Wata Goga Boss Live Totorina ya Tembe na PCB Bangote na PCB Maître Kevin Cheval na PCB Maître Seda Lamba 119 Diabolos linga Irité Wata mais un mot pe na sepela na Bobby Ronaldinho orchestre ya Migula na Wenge donc mais la linga mingi Irité Wata na linga Irité Wata. Ok, merci champion. Tout ça va toujours na yo. Comme déjà moi vers à la fin, on coupe sa programme na yo sikoyo. La minute tout ça na confinement na yebité. Ce qui programme il y a babitumba na yo eza comment entraînement na yo on peut ça moi programme et puis on peut si numéro na yo ya téléphone pour baneko ba Olanda biso, moi ba soutien, moi ba conseil, ba contacter yo pe. Oui.
Marambo donc Marambo na bandeni ba soutien za nango na ko ba soutien mais na pesi mettre coup à cheval noir bambote na pesi mettre l'Ems robot d'Afrique bambote na pesi Stallone Mwanza charge à matongi na mapeka Stallone Mwanza bambote na pesi international Diogo Yannick Mbomba bambote na pesi Darlek Boteku play Eli Mali la play na matongi wana donc ba projet belé na zanga ba soutien ti migolo donc azwaki munanga mo Patrick Mwemba donc Patrick Mwemba pena donc abisenga mettre boule fondation maboko senga mettre boule fondation maboko quoi eti migolo to mesanga na boro donc moni boro to mesanga ngo ya pour lo Patrick Mwemba donc ndio na biso sali Marambo Patrick on est combattre Zaïre Patrick Mwemba imta sali Marambo donc pena au soutenir quoi bon à part ça maman belé bazulu na matongi judo club mon local judo club Kamikaze judo club Saint-Joseph judo club Kodokan donc bango tupé ba soutenir la musique par rapport au moral banini ebi mais do luka bena dans bato makamuna ti ba poison kaserika aridi kaombo fondation fac vena kas botongo donc bango pe ba support mais makambo pena wa na besoin pena qui mettre boule banini to sur na numéro WhatsApp ali et téléphone pe ali ça plus 27 74 29 78 833 Zemna plus 27 74 29 78 833 on so bengi donc mettre boule yo ozo mettre boule donc na minute opé maramna so ouvert so mutu pe monani ki après le confinement ata mongona anja lukilo adversaire bunda soki oza prêt oh mais naza prêt boy ngo teza kuma mutezo bini naza bina prêt na travailler bior na palette bini comme artiste donc kinelengi na mo sentira kinelengi donc kini peneza lengi koti bena sentira yelengi zawa pour ça donc ça bena va ventite mettre boule bena ya to sur la boue donc il faut voir kinelengi na kata jobo partout dans le monde soutenir sito kinelengi makambo donc tout le monde est rapide pour ça kinelengi to travail yo na parler ya moto ça la mo ba pompage bilo mo bongo bani travail ça non so bena moto ya makambo aye eti jitro ko do maboko banki papa na Messi vous comprenez. Et fi moi moulaïbo de longues jambes Maria Tibasso mon maman Nana donc Père Albert Bani donc Maramboza non. Merci beaucoup et to comme vraiment na suka ya mission na biso champion boule lobby na bien to soli na ye bo ki bien afingi ne mutute azape contre mutute azali a porte ça ouvert so goza na posa na ye numéro ne yangwana so bo contacter site na biso bo goza champion boule partout bo linga bo memaye atana diba ta bozo se Congo bu natana dingwe champion boule azana ye et près to za toujours abonné massivement à chaîne na biso kini lengi TV ba bibo za décider ta le to bimisele bino ka to bimisele bino champion moko na na mboka na biso awa Afrique du Sud to misa ba pasteur to misa ba joueur to misa ba tunyoso boza toujours abonné et puis na pesi ba tunyoso ba soutenir ka Benirou mais le valable pastoral mon ami Rigen Bakili donc l'homme de Dieu o atsanga mabonde lipona sala o nazali et puis na pesi mon ami na Super Sports awa Diogo Gili Maziba et puis na fondation na EGM Robi fondation oyo sunga ba congolais partout dans le monde les la Chine on a la France on a wapi Julie Maziba fondation na pesi ya mbota trop bisika zali et puis na pesi na sima masana ngai c'est dans la loi moto na njambe wa misinga na lumière na pesi ya mbota trop le président Yannick Wenge et puis bébé Benilange sans oublier Daniela mon bébé Daniela fait trop ciao Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV, garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam.